Maxi Bio Café. CongoDialogue.com. www.congomasolo CongoSolola.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. une année avant. Sous réserve. Yangote. Bon, bah, t'es posé à cas, yo, moko. Expliquez mon ninga, soit un problème dans la couple. Expliquez, maman. T'es loco, ils ont mon sabi sur la couple, yango. Tout ok. Bio café et au salaction de lengue. Tome la carne bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Avoir l'information, traiter l'information et diffuser l'information, c'est comme ça le journalisme. Et moi, je suis un présentateur de votre émission, le présentateur de l'émission Tour Yamboka. Aujourd'hui, je fais un tour, toujours dans le centre-ville, on a différents animateurs, différents musiciens et orchestres. Mais les lots basangeli mutumoko, basangeli nani. Je vais appeler musiciens à tournailler parce qu'on va voir les musiciens. Il y a Koto Tomona Pomba, Koto Musutomona Fabrigas, Koto Musutomoni Claudia Bakissa. Na sangi selibino bangonyoso pour nakaba pesa bino actualité. Ingénieur fils Zabi, Maman Francine Ngembe. Tozana Congo Dialogue pour naba ono ba s'abonner te bo s'abonner boyoka. Ni nezo kendelete entre Claudia Bakissa, Fabrigas, Déplique na Kabongo. Et Kabongo c'est qui? Point d'interrogation. Nakati émission Tolanda. CongoDialogue.com. Ah bon, nous avons toujours awa soki nous bozana ba Champs-Élysées, na banini bisope na centre-ville et c'est quand on a artiste et tout. Mais on a préféré na lobia aux actualités parce que je suis trésor bouquet king artistique m'appelle moi Tech King Booking soldat makasi. Nous avons on Gilit porte-parole il y a Pomba. Pomba nini ya bitumba toi nini Pomba nuance Déplique. Bonjour Gilit. Ouais, bonjour. Moi nous accompagné. On a toujours accompagné na Musamuna artiste musicien na biso bato ba yembi batie ba vocal na Bundesliga. Bonjour, na pesa ba on peut ba mbote pour bango pour foba loba mettre ozonga mingi. Bonjour. Bonjour ya Musamuna yeyo na pesa bino ba guidon na pesa bino ba mbwa subaka kabongo toujours sikoyo poto clôture ba faire tunde kabongo nde mutekangi siko masolo. Mutu tozo lukande yeyo mutamemi makambu yeyo. Bon porte-parole Moussa Bakissami kotaka na 4 cas ya trouble papa combo et tout les gars. Ouais, nga combo na nga Mastora jeune oya papoli na Bundesliga ate vocal makasi mingi rolobezate donc il n'a pas ça beaucoup de félicitations à Venanga Paolo Monga oazo sala mamba bien na kata Niance musique donc il y a roloba trop ezate mingi ndeko yemba. Bongo Tozui porte-parole paye à Claudia Bakissa toza toujours na carte actualité pour bango batu baolukela muta batu makambu papa yeka bongo yeyo na zonga na sima mais bino mo bomona teke boluka kama makambu na musique yango toluki makambu ndeni biso kabongo wana nani kabongo za garçon mo ba yeba ko yemba te ya pumbaka c'est un décaliste. Comment un garçon on a yebé Kabongo. Comment les gars Kabongo afanda kasi ya bandibu. Mona kite kaza mundibu Kabongo. Kaza mundibu nde. Ah marocain tozoye bate aza pakistanais tozoye baras na ete. Est-ce que violer bana bato ça ma sanité si l'état a luki bino lelo bola ki sa mwana o Kabongo a violer bakanga pena Kabongo boza cirque bo. Bino bakanga sa violer les anines. Viol les gens qui ont fait au monde viol tant que déjà aux bébés c'est insanité déjà aux bébés c'est éducation et ça déjà viol vous comprenez et ça déjà viol
parce que moi il fait tellement chaud à la République démocratique du Congo à Kinshasa, donc continuer à gagner. Normal d'autres messages na moi inabiso. Donc ça bongo ka bongo mo kami bike azo sana ba viol 3 ans ba insanité mon ya puis papa ko va na bana puis mon na bana papa to mama chabo non. On a viol psychologique. Donc Gilit, est-ce que exactement que Pomba Moni succès zate il faut alukaka nanani ako créer base yango yo créer base na ndeko na biso wana obino bobenga ka yo na ozo tuna yo na bien wana kabongo abeta bill na matete donc il y a un représentant mais un représentant za la kaze et puis kabongo mo ami ebika banda ko landa pomba na sima zo landa pomba na sima ya kobondela keno azolande pene ya kobondela kete ndenge za boye pesanga ta vocal moko aba yabo asomba vocal na maison mère ya asomba et puis pomba za masanete pomba beta ba Zenith abeta ba Olympia beta ba Stade de France donc on a sauté les CV na bango un peu différent mais y pas ça pomba masa pomba te pas okota ba hits ya ba Trace Africa na lobi na 2004 na 2004 nga mingi ba preuve na l'action photo na 2004 depuis que pomba na hits musique na hits musique na chanson ya Dieu Maxime Bokani pomba ni yasa za ki nominé ozo monani na peut être caméra na peut être ko benda chombo ozo monani Trace Africa Trace Africa c'est là c'est Trace urbaine Trace urbaine même si y a no balexer na Trace urbaine te cha yango ya Trace urbaine depuis que 4e na hits mondial na Trace urbaine donc ma musu ba to ba kaneli ba bien comme ya makofi comme ya makofi ma musu lelo eza ma musu yo lobate on comprend c'est comme ya makofi to betela makofi poto ya mibali bozo ko mamba makofi na obanga makofi te ba kaneli bino ba bi ba koto musu ba vimba makofi ya makasi kote ni to kota tenga na kota partout ni na za partout ko bisanga na koma na koma c'est moi komini na za mwana kitambo makoko bingema so ba mwana kitambo de o kota da matete mo matete na kendaka bumba na kendaka na ketendeni bon matete za ya banani ça va to continuer na Galiano na sope bato Claudia bino bozui accompagnateur à bato poani. Et bon, on dit en bref, na musique à Congo, tout ça sous bien. Na musique à Congo, on a poussé sous ça buzo baté. Na musique à Congo, on a poussé ba réaliste. 3 jours animateur à Kangimbo donc ça dire que moi na musique à Congo, on a le président, on a bien le grand prêtre, on a bien le grand prêtre apparemment il passe à président Premba de Ibili. Tout le monde il passe à Zege Maestro Fabro. Ba mission ba kenda, mais tout le monde a été ça ba palpite. Ndolanga nani ndolanga mobe, ando ko foutre landaka $20 na passa. Mais reko zoyer na ninga mabete à juillet à honorer les lois comme ça vient de la science. À mo foutre la palin bisika bato ba respiraka. So yebisanga mabeza wapi. Mutu bozo mobe. Likemba na bien ozobeta musique ya Likemba. Succès sambongo et en plus ozo ba succès mo ya ba Kotolo Kombo, ozo ba succès ba Selemani, ba succès ba Kachera Kala. Et en plus ozo lo baboy. Mais écoute, na bombi yo nanu na bombi yo pona naza posa kabongo yo zawa kabongo wa kabongo na pesa cha papa yo okete nano tozali eza kera ba animateur papa eza Kinshasa papa pona ni kabongo po ani boluka ka sozi wana ya artiste o batu ba yebi bomona te ke bozoluka na bino ka makambo po ani inspiration na ka ya kabongo bayebi nani sozi ya nani bayebi nani tangu bino mo bote mutu wana bomona te ke mutu wana kokani na mutu bo mutu wana de kabongo biso to sali clip to cheka bongo nda viola ki mwana ngonde ye wana me ye wana wa mutapembe wana mama ezo sala nga pasi sozi ka bongo te ye monde ka bongo na kena ke ko sakane ba ya ba voisin talande basali nga mama yo na nya salele nga mwana boye na moyi makasi ka bongo akateli nga mwana litoye ka bongo achubi mwana bambanzi onzambe o amelisi mwana biberon après neko tuna kabongo amundele osandundu osakuki omundibu osika delerte siko si mwana na ngai muke kote na simana ko sale mama mabeto kango siko yong mune siko sika to kangi kabongo bokangela nga kabongo la police arrêté o oh toi jouer allez Claudia Bakisa onzambe o donc basangeli ana bato Claudia na bato pomba de pli basangeli kabongo te bosangeli kabongo
Papa, Yobiki à Kabongo, Sabano Paye, dans Mystique, Kabongo. On a évité, dans les fanatiques, tout le monde Sabalo. Donc, auto, biso to bato d'ambiance, tant on a Sabalo Air Force One, ou on a Cédric Malab, surtout à Kabongo, qui on a évité. On comprend na Sabalo. Donc on joue tout. Bah awa soko zate seke to ebiote. Takasi yomo talara équipe nationale. Yogani le 3 jours alingalo. Ba 3 jours. Ba animateur lolo il faut to boire. Ba leader ba boire te, bisonde to boire. Ngalo sepela makasi. Nana ngo boire te animateur ni na boire te leader boire na place. Président de Plic Pombanians, merci pour nos sala massa na ngaboye na Bundesliga. Lelo moni biso ba jeune tozo ko évoluer. Et non, leaders égoïstes, c'est mon boire. Parce que si ça n'a pas de pli, que bon, tu continues à Sabalo, na banane. Sabalo, tu continues la ville. Papa, gati, moine. Asalinga ma fille, ma Nigérien. Sabalo, ok, pardon. Tozalayo, tosi c'est l'euro. Papa. Kabongo makambu. Oya boya kabongo alandoki. Sabalo de Fabregas. En tout cas, on a évité Pomba vraiment. En tout cas, leader, on a une sagesse. Au moins, on a un générique, un leader, on a un générique, parce que Bamingon va le dire. Pomba n'est pas créé différence. Balandi Kofi. Kofi Olomide, DJ Kofi. Ça va. On a mission à Minitio partout en Afrique. En tout cas, président de Plic, oui, mais là. D'accord. Papa, Sabalo, on va continuer. Nasi là, non, on a bango. Dans le programme, il y a président de Plic. S'il y a nouvellement, il y a président de Plic. Pour Nabo, il y a un continuer ma cambobiso. Toza bongo na mois demain déjà banatu à Luanda parce que Kabongo qui pena musique africain congolais soni na Luanda Kabonga besi ba générique Kabongo yemba rumba Kabonga zoye koko yemba te nous rasi mobile longo le poani mobile longo parce que qui soni a comprendre tango lo ba mobe to comprendre mutuango wa Kabongo na bino bolaki saki na mobe za répondre faut comprendre maintenant que Kabongo ye wana donc Kabongo oh mais oh Kabongo na Angola pena banda ba générique abini générique batuna Angola balembi Kabonga bandi koyemba barumba version boye Kabongo orgam Kabongo yemba boye orgam misise bimi Kabongo na mutu tala misiso nze mutu wasale géographie Kabongo menini mo bazote na papa orgam olonika de la fin na yo votre orgam yangana bana tu ya Luanda bozela Pomba Nias avec Nias musique boko kabaka bongo boko banzem na Bundesliga en tout cas boko zala décité Guerrero Santos na kati ya Luanda bozela biso Kings Love à l'international Kikulu Central Corniche Tambani puis na bosanité Sibo Sadi la Luanda plus Iran babi na États-Unis numéro de téléphone na États-Unis zaka moko le puissant Caleb Lola na Lola na kati ya États-Unis na bosanité plus 243 ya Willy Moucheni 89 83 36 287 89 83 36 287 so bengi na numéro o nyonso zalanga za pona artiste de Plic Pomba Nias en tout cas to za direct quoi dans moto. Ça va, merci, c'était Galiano Noya to kutana ba nekolanga lisuba musicien papa to kuta to développer na na tikalina nous to tikala no to pena Sabalo ayembi Kabongo mais il faut quitter boyo sata Sabalo et lo moko pe ya bango po yepa yembelo na bino to kei boyo matelo moko pe ya Sabalo ouais to kei Mama akufi atiki testama baoyo babimaki na ye mitali bango liste bimi bache maboko na moto bakokende longo tinga singa mati ale toke mwane mascara ale mabini bango sabalo yanza u téléphone à tonton bandi mangate la fali blanche je vais dormir mwana mondele soki la lelo na comment nécessaire. Merci de libérer Mathieu Pomba. Musique congolaise Sabalo musique congolaise yango tozoluka. Omoni lelo to boyi ke lelo un jour lobi bana bango miko tuna yo papa salaka ni na musique ya Congo. Lelo so to bi ke président we ranson a honoré batu. A repesa président Maïs Sofar au segem lettre. A repesa président de Plic lettre. Et bon siko Kabongo ba repesa ni.
kabongo kabongo le bapese le asala vocal nzema président héritier Watanabe aza monsieur héritier et c'est pour cela que au moins musique à Congo so bino zano bozui mutu ya batu soliste batu bokomi suko finga mukolo ne po ni bongo tozi soliste ya mutu te Mobe ayeko luka musala na ye. Azaka pa président Zege Maïso Fabre, je le salue à passant. Ozo soutenir leader na ngati lelo, je vous assure to mona ki présence ba danseuse na concert na biso, ba sala ki spectacle haute en couleur. Omoni musique ko to zolinga fraternité. To liba musique ya kalate ke ya bantima. Ozo mon père. Moni lelo ndeko na ngai Mobe c'est un grand garçon. Le jour bo zebo tuna ye. Mobe ayeko luka vi na ye. Mobe ndeko futela na kampasa $20 na mpasa. Lelo le président nga Claude Bakisa Zua tient à vendre de la science. Mobe comme il respirer, Mobe le bota la vie changer. Et ça apparemment musique ya ko tanga yo ndeko na o natali na ke bikota kota leo naza pas président Claudia Bakisa makambo eza faire et je vous a dire que te mboke sokota na ébullition Kaperdien nde makambo ça veut dire que lelo to comprendre que Kaperdien ezani yango je au moins ni bendomi yo to sala ma o ezaka apparemment musique ya Congo ezana ngo so parle paté bana poto ezaka musique ya Congo etambola raboy yango je vous assure que Kaperdien ezoya place ba pour comprendre que la force de Claudia Bakisa au moins ni lelo nga nazolo ba makambo nazolo bango ndenge nini musique o to zo beta o lelo to yebi lobité yango nazolo ba ka ke ba fanatique lelo to yeba ka bisdo to zo yemba lelo jamais animateur yo lelo président au communaux animateur yebisanga lobby bana ba tu ne papa yemba kanini lelo ce qui le président de la République a invité Batu boke ne goyemba lelo na libala oyemba ni c'est ça ton posa ba chanter lelo bisu bisu yango bimi plus de 10 millions de vues na YouTube c'est le retour luko na musique ko ba chanter merci na c'est la mot de la fin na yo na Sabalo Sabalo mais on dirait na Boro Utiko Bima Oyo Ozana Sabalo donc on s'exprimer Ozana eza biso to comment toi na deux parties maestro Kabola Tozana Villanova comprends toi na Villanova Tozana na light music biso ngai na tête oyo ya light music comprends Villanova na kogo sala na deux côtés na biso to bato to sala na light music to rapper côté donc Ozana eza ba benga ba bonus un peu ba vent goût ya cible. Il y a un maestro à Saleno idée na mon mais cible bientôt là ba reçoit na ba cible donc tout ça maintenant prêt déjà tout préparé déjà tout là mesdames babilo à Kitoko. Mais bolobi awa ke ba leader babu akate mais so totali no zano mona ke fabo pe ayemba babu akate wana aza champ wana ozana dans nzembu boye to pambola ka ba jalo la générique était ka jalo ngona non oui ba jalo ba comme belé fo ba ningate ba mona maestro tam so tam mona mutuka bien ba yoki mutema likune mamo le kana tebe ba lo n'importe quoi auto comprendre donc to pamboli ba jalo na biso nyonso o ngaki nganto pamboli bino mo kene liboso to pamboli bino donc la zonga no ya pesa ni mone ya suka e bonga kende après to continuer Sabalo ba internaute bo landa show o ezaliawa donc so ko ka shote yo longwa na yo to memela bana poto po bino kuna to ebike malili ezali fo show boye po longwa bino malili na Kinshasa to meme bino malili po ba moi moyete papa liloba no ya suka to ka bwana nga continuer na Sabalo tout bo dans la posta ya occasion de biso to répétera chaque lundi ainsi que mercredi na Chaudrome ex Boyoma Kaperdien Mezoya album na bino yangwana boko déguster ba belle rumba ba bonne chanson ba meilleur générique de l'année au générique aussi générique au temps ça fait Josar Mutu ezaka ya biso et en bref loko na kolo baka ke ba mbote na ngami na pesa kana ba bon chanteur à Congo bo benga na plus ya Willy Moucheni 80 plus ya Willy Moucheni Costa couleur 89 55 26 962 na pesi ba mbote na papa chéri Motopamba Binada ma El Salvatore de la patrie Motopamba 3 fois papa 3 fois boss na pesi président Maïso Fabre Segem l'homme d'Osana c'est-à-dire que l'homme de Zigida c'est-à-dire que Muta Simbi bango tina 2100 et nazomona mbamoko le président de Plic Pomba Alliance l'homme de Kabongo et pona vide maman na bandi bambote na ngana ya Pito Lukaya na e wala skona bandi bambote ya Pito Lukaya maman Jeannette Bakisa Claudia la Perle Black mon colonel Tshisekedi Guy Basket Mokonzade commune nazomona mbala moko wana ya Shadukuba ya Willy etoka na Brazzaville maman Carole Agito lipasa bambongo Shadukuba et en plus pona silisa mi bale nzamena Claudia poni nani Claudia Bakisa merci Sabalo wanezaki tukabana bata Claudia Bakisa totika no fara Sabalo à part light music Villanova okoko sale la biso eloko ya orchestre mususu à part Kabongo Boyembia ngana ebiga ngana loka kota ngana buja ngana Kabongo Dayo lingano kaka akati mwana Kabongo asaliye ba fima ba Nigérien Kabongo bilo bolingi pole okamba te eloko na te toke sisa na Kabongo la crime boye na ebite na minute obe na biso tu ba Kongo na to mo comprendre que ate Kabongo nde makam donc na ngamo be na kote na sana bi Kabongo la musique Kabongo za ndundu osa konki
Vous comprenez? Kati mwana kabongo asali eba fima ba Nigérien. Siko biloko na omokope wana zaki biloko ya bakabongo biloko nini o préparer les biso moi kobwaka bwaka ngwataka mike batu ba sepela. Ouais donc batu ba la cible ba plein zebele mon biso to bato to sala toujours donc vous avez patience sur les oya donc vous comprenez na bino donc biso ba biloko na soto garda ngo to ba tout monde to sala ba surprise au tout pas ele au moins bimi donc et puis si makambo donc ba tout balinga les maîtres de la musique africaine l'homme de ces games donc kota sali donc boss nanga ba beaucoup de respect grâce non les loyo ba tu comprendre qui est Sabalo parce que ba te ba non comprendre on mona bini sabango Sabalo yanza ou téléphone à tonton bandimate le nécessaire au mona te ko longwa Sabala kenana makamnanga mo boyo ka souté ba fikini mo ba talo on la bilamba za souté. Oh générique côté moi pour nini bête à souter donc mais Sabalo yokano Sabalo musique bosala kango pour na condition de vie changer familia batu pe batala musicien nde baya batondeli biso boye moi Saint-Bimi de Sebimi oza sir que kuna et pas ya Fabregas o se retrouver ouais kitoko on a commencé salaire pour ça nga maestro premier leader na vie nga bando futanga salaire en musique na mona na habité na bolo ba ebele on a batebele ba olongwa kuna balobi zelana nu Sabalo koloba no troté Sabalo natangelo batu balongwa kuna pona mbongo oyo lelo kumisa net pona nini pona mbongo babi kuna ba osalela Yves Mbuyulu na Christian Decor bino ba se retrouver to pamboli ga ba jaloux ba jaloux to pamboli ba yango ngana pamboli ba jaloux nanga ba pambwa mao baba bokangela nga émission oyo jour Sabalo longwa on a liaki mbongo te kuna tozongisele émission parce que tozana Kinshasa tomona bino tomona nini do tokosa tekini bakosa kango te tokosa YouTube pour bamona biso te mususu mais kini bakosa kango te président Cheikh Fabregas ce que ça reproche moko oyo mabe moko ya président Cheikh Fabregas po babi le mensonge de plusieurs personnes devient la vérité. La vérité d'une seule personne peut être le mensonge. Ce moutoumoko longwe lelo abia solo la faux. Wana kuna pas longwe abia solo la faux. Wana kuna pas longwe c'est que justement pas solo la ka faux. Ngasko na longoli nanga ka makambo solo la faux. Ne bisoka so ezane loko moko oyo sepela nango te et pas président no Fabregas olingaka abongisa mekano kolobango. Yara mutia malamu. Et non, biko sepela nango. Sepela dans yamabe ara mutia malamu. Président so mutema malamu fara mutamawa. Donc na ebité. A mutamawa makasi pi azara mutu ala na bakanda na mutema mutute donc na ebité dans presse fina mais quand changer non un peu faut comment moi si ma vie. Merci un mot de la fin na yo Sabalo ba mbote na yo contact na yo. Ouais mbote na nga na pesi na pas chef na biso acoustique 10 à match talara yé donc chef na biso mto encadré biso na absence sa boss mais todo bosser toujours todo travail et puis na ba tutu balinga Sabalo animateur na bino na ebike bolinga nga mingi donc na pesi mbote pa ya Christian Decor donc côté talanga et puis ya Doudou ça sans oublier na bosante Guy basket mon compte des communes vieux na nga bigane to sola ya Jean là ya Jansifu la afia nga moko Patrick Matena na robosa na binote ya Jansifu la Patrick Matena et puis na bosanité na musika nazomona tainaki ala pourquoi pas grâce à Kimberly Mbanza donc bambota to kota tala ngai na bosanité fe na ngai Kofi Panda afia nga Kofi Panda photo coach koyate Kofi Panda koyate azaki na sous région oh non Kofi Panda là toujours en forme Kofi Panda vient dans Kofi Panda bambota to kota tala ngai donc ya Jansifu la Patrick Matena numéro de téléphone pour la Matena donc na ben na personne ba vient nga basala ngai ya Jansifu la Patrick Matena ya lo baraso lo biga na 12h papa minute quoi 15 minutes pas kota bon abakiselo quelques secondes ouais donc batu ba nga bambota trop côté ba tala ngai et puis bo ça ra patient bo c'est la cible bo consommer pe générique na mino ici na internet na YouTube beaucoup bo télécharger en numéro na téléphone la plus 243 89 57 27 117 plus 243 89 57 27 117 donc kitoko na batu balinga Sabalo à suivre c'est la cible pour comprendre nzela. Merci beaucoup, il n'y a rien à dire, rien à commenter, c'était comme ça. Tout ya mboka na biso na bete tout na ville parce que si kato kuta na biso ezalaka na ville si ko kuta na ba star samedi dimanche bilo bokendaka Champs-Élysées bokenda Château Rouge
mais biso toya kaka wa matonge na biso ne centre-ville. C'était comme ça Trésor Boukele King. Qu'est-ce que je dis? Je dis un grand merci à maman Francine Ngembe. Un grand merci à abonné tout à Congo Dialogue. Peut-on se retrouver prochainement dans un nouveau numéro ya Touramboka. CongoDialogue.com CongoDialogue.com